émission Le Peuple Parle. Le Peuple Parle, émission où les okosala que bino population bozwa valeur na bino babotola ka bino utakala valeur au peuple congolais za kinango o ezaki ke non bapaya bande koya kotanga na kati ya mboka na biso valeur o tozaki nango ezaki armée na biso ezaki parmi ba armée ya makasi en Afrique valeur o tozaki nango étudiant o azotanga na kati ya mboka Congo azaki considéré travailleur au ya Congo ko lelate 26 mois ya arriéré ya salaire des missions na bino et bandi mboka o ba respecter la population teza mboka ko kufa mboka wana ya kufa chaîne à télévision et respecter ba téléspectateurs na bango teza chaîne à télévision te faut que soit chaîne wana soit ko lukela mo place moko boye et comme pour émettre voilà pourquoi Canal Mercure Télévision est disposé la bino émission na bino ya population bino moko bobenga ka bopesi makanisi na bino à travers ba sujet na biso bana Congo to présenter la bino bande ko langa mokolo ya lelo to ko beta lisolo sujet ya mokolo ya lelo rozalo moins 3 sujets mais autre vendre la mingi la li tourner ya mona Congo Martin Fayulu Madidi bande ko langa atambolaki presque Congo presque Congo mobimba akitaki na ba province lisolo na ezaka ke non le 30 décembre babotolaki ekiboko ntina yende président de la République na ngonga o mwana Congo aza na Belgique ako réclamer toujours même maloba wana iki keza makasi tokobeta yango bandeko na nga recharger crédit na yo parce que mission na bino evalorisera bino ebandi. Deuxième actualité, bandeko nanga boy bino mo ke ba élection ya ba député ya ba président o ya ba député ba o ba gérer assemblée provinciale et salama e mokolo ya lobby bino mo ke FCC a gagné au moins 20 sièges. On a 20 sièges voilà pour comprendre parce que na memi bino na monako ya ba mindele. Na ngambo ya côté ya cash azui au BCMI Balé, MLCP, je crois, Zuniba. Donc, Yiki qui déjà après soit la troubette à l'isolo. Troubette à ce que l'isolo, il y a une élection, gouverner avec quel impact? Nanyangwa Kokoka, gouverner ville, province, Kinshasa, profil naïe. Troubette à Momokola Lelo. Président et assemblée provinciale, ville, province à Kinshasa, Bini, pasteur Godem Poi. Est-ce qu'ils ont mérité un mot? Tous ont mérité. Et puis tu rebeta l'isolo ya souka et là l'isolo etali discours au chef de l'État le bail par rapport au programme à 100 jours. Assir ils a échec tous a victoire parce que mon colo lelo né mon colo bachaki 10 jours le bail qui 10 jours pour la libération là-bas détenu politique 10e jour et coquille lelo donc ce to mon colo lobby échec déjà bani. Est-ce que ma détenu politique bakobima mokolo ya lelo to bakobima te lisolo kati ya mboka Congo babeta rango toujours na ba congolais toza ba congolais a na kati ya plateau ama tendance à ezate on a damu takashi la mokati non biso tout ba congolais on a moluba na za mbala na za sonalité a ba congolais na yambi congolais moko na loboko ya mobali na kombo ya mwana Congo Toms Bakajika toza na ya na kati ya plateau na biso mbote mwana Congo Toms Bakajika voilà na mopandi ya loboko ya ngai ya mwasi naza na mwana Congo moko na kombo ya Alebolo je crois que bozo mona est déjà mbote mwana Congo mbote voilà Toms Bakajika na bandi na yo je pense que Yiki ils a vraiment makasi bomoni bino moko ba élection et salami toke côté ville province à Kinshasa moi na Congo Godé Poi président de l'Assemblée provinciale point de vue dans les années et puis au mécanisme nous brosser dans l'élection en général parce que FCC a bâti déjà film. Merci Ndekotol. Voilà. La parole aux Opesanaï. Avant de parler de solo, je salue une des Kobolojo. Merci. Mathieu dit que ma solo de Kobolonaï et vous allez m'outuya pour nous permettre que la population va comprendre que les gens ont des choses décidées, que j'ai eu la lumière. Très bien, ok.
La question il y a l'élection au outil collègue. Vous allez cycle d'abord irréversible parce que vous avez déjà prévu à la constitution cycle irréversible. J'ai saisi cette opportunité pour vous féliciter Bandeko Union comme président de l'Assemblée provinciale au Bandana Kinshasa qui la République de la place où l'élection Salemaki. Donc, on a passé la félicitation. Plus particulièrement, je félicite aussi le président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, pasteur Bungo Ode Poui, parce que Azam Touyo a habité à Azam Topoania et que, contrairement à l'Assemblée provinciale de Kaki, le gouvernement de Kaki, on dit que on est à la hauteur de la tâche aux autres. Mais cependant, cela ne m'empêche pas de repérer sa vie tout à fait personnelle. Très bien. Et on a dit même que Bélé, tout ça, on a vu que les députés provinciaux ont constitué catégorie à Batu Oyo, un personnel politique pléthorique. C'est-à-dire, Mboulo Eleki, Mboulo Eleki na gouvernement Eleki Oyo, tout le monde qui pense à ça. La députée provinciale, presque dans la province nous sommes, mais ça pour déranger le gouverneur, pour avoir avantage là-bas. Ce qu'on a dit bien, Mboulo Eleki Oyo, mais ça là, c'est grâce à l'Assemblée provinciale, la vigilance là-bas, qui est atteindre l'objectif de l'égalité. Mingi, on va avoir une motion. Le gouverneur, que le gouverneur a utilisé pour faire la motion pour avoir avantage personnel. Et on a dit que vous allez belé, peut-être que s'il faut tout bouger la constitution, tout en pour éviter bandeko va constituer pléthore de personnel politique. Bon, on était lié à ma pamba, mais misala penza ils ont mon anaté. Mais quand même, choix on va porter sur mon Congo Godem pour nous arriver à quand même choix moko il y a qualité méritocratie ça la place soit tous ali amitié tribalisme bende et régner na katiwana d'après eux parce que bango moko pe bazaki pe victime je crois ba député ba tiboleka ba mekaki ko meka ko lobao bazai na ba impayement ba il y a ba misolo na bango voilà pourquoi ba 54 départ ya ntingi wazaki président na bango il y a assemblée provinciale au Tikoleka. Est-ce que na katiwana ko mona vraiment que monsieur Godem Poyi va voter parce que a mérité qui to yiki keza wana ndeko na non pasteur Godé n'est na lobaki wana n'a qualifié que parce que ça FCC non problème au FCC Tony Nizate membre FCC d'abord azana congolais to situé ka azana ka congolais FCC azaka ba congolais azaka ka na bolingo pe ka ya Congo très bien mais autre jour ba mutuya dire le bac choix on va porter par exemple pour l'assemblée na biso ya Kinshasa sur pasteur Godem Poyi et ça choix mo pour na ça bien ça malam parce que ndé to ébelier azana monsieur nous pouvons qualifier d'intègre et puis il y a des zones nga malam ba idée azana ngwana na bandi que ceux qui belé ba kozana le pôle na l'assemblée wana eh ben, la ville est au Kenya Liboso. Parce que ce que nous ne voulons pas, les Alinetti, l'Assemblée est kaki. Nous avons que le gouverneur pratiquement a maîtrisé qui va donner une chose, pour la ville à Kinshasa par exemple. Mais tout est lié que M. Godem Poyi a organisé l'équipe naïe pour la base à la hauteur, pardon, à la hauteur, il y a bataille aux autres là-bas. Les atébalinga devant ba gouverneur, les atébalinga bato bakanyaka. Voilà, moi na Congo motuna o na utotuna moi na Congo Toms Bakashika ezongeli peyo mais kana ko yanola par rapport ya mituna ya biso. Ya liboso ngape na zongisi mbote pa ya kulutu et puis m'a garantir que la qualité à débat et va dépendre. En tout cas, nous avons fait l'effort ensemble pour que sa population occasion à Koyoka Malonga. Voilà. Bon, en fait, ce qui est vrai, ils allaient dengue Kuluta Lobby.
souci na biso ezali souci na biso ezali tombwa oyo biso toza koluka ezali tombwa ntango tomoni na constitution baconstituant ntango bakendaki kosolola d'abord kobanda na niveau ya santité baponaki ete décentralisation eza lolenge na biso ya kotambusa mboka yango moi basalaki ce qu'on appelle le fractionnement ya pouvoir ya bacompétence bazongisi compétence mingi oyo etali développement na niveau ya baprovince c'est-à-dire baprovince ezali baentité régionalisée oyo bango nde fo babema tombwa na mboka okomona bapesi bango matière ya éducation bapesi bango matière ya santé bapesi bango matière ya mai bapesi bango matière tout ce qui y a trait na baprojet de développement bapesi bango alors mpona komettre yango en musique ou komettre yango en action batieli bango deux organes organe ya liboso ezali assemblée provinciale organe ya mibale ezali gouvernement provincial l'assemblée provinciale na gouvernement provincial batiaka bato na kati wana mpona komema tombwa et puis la vision ya tombwa ezali vision ozo retoucher bato nyonso effectivement biso tout reprochaki législature parce que omoni bao baotobima basali plus de près de 12 ans près de 12 ans mpo babandaka 2007 ti baye tolongwa kaka kala mingi te ntango tokotala bilan na baprovince en tout cas problème ezali ebele eza kaka na niveau ya kinshasa te okozwa baprovince presque nyonso tokonnaître baproblème surtout na badéputé provinciaux ozwi ete na cas équateur bachangea bagouverneur mbala o mbala bamotion moko kuta eza kuta na sensi te baprésident ya assemblée provinciale balongola bango mbala o mbala désordre moko okoimagine te et ce qui a fait que nombre ya baedi en tout cas ils n'ont que le budget au fait opposition moko ya edi eza te aucune réforme initiée eloko tomona basala ezali kaka badgrk badgrpec na baprovince tomona et puis tomonaka babudget na bango na cadre ya loi de finances tomonaka mais en dehors de ça en tout cas tomoni eloko ya malonga te eza kocréer instabilité institutionnelle or instabilité institutionnelle ekocréer mpe dysfonctionnement ya l'état et ce qui fait qu'aujourd'hui tosentir mpenza baeffet na yango te lelo oyo tozongi na cycle électoral lelo oyo tovote bato ya sika soki mpe bavotamaki ya solo tozali na bato ya sika soki mpe bavotamaki soki mpe bavotamaki ya solo parce que masolo ya élection toyoki makambo ebele soki bavotamaki ya solo bavote bakonzi ya sika eloko nga na retenir ya liboso ndenge olobi FCC azwi 20 sièges ce qui veut dire la quasi-majorité de la province est dirigée par FCC. Ce qui sous-entend, population, andimi, projet de société, il y a FCC. Et donc, il y a un lobby, il y a mis balé. Voilà. Et ça dit que, Ndeko Abimi, parce que le problème, ils ont s'opposé surtout sur ville, province, il y a Kinshasa, parce qu'ils ont là où siègent les institutions. Politique, il y a Kati Mboka, surtout Mboka na biso Congo. Je signale déjà que tout ça déjà dans les Flavien PA la Kati à plateau na biso, il y a le peuple parle, tout ça déjà na Yawa, on a fait à la calme parce que l'émission est un peu spéciale. Toujours bête à solo, nos populations vont recharger déjà va crédit là, nous passer beaucoup intervenir. Voilà, tout continuer à Congo. Là aussi les institutions politiques. Bimisa président de l'Assemblée provinciale na Congo ya Ndeko Godin Pouy. D'après vous, est-ce que Azo remplit les critères ou soit sera rempli les critères est-ce que bacheye pour le fanatisme, bacheye pour le tribalisme, to choix les choix moro et comme makino et comme makino label Nicolas May. Bon, le réserve pour dire que choix naie et puis na capacité na bango nyonso ensemble à corriger le problème de la population, ils a bilo mibali. Et loko eza ya motuya o mutu nyonso ayebi azali parmi bato yo alobaka bien. Je crois à ça là na banque centrale si je ne m'abuse. C'est un pasteur azali économiste de formation na kaye surtout na ba théorie na ba analyse économique na mona ka azali mutu yo azali porteur de valeur et en plus azali mosali ya nzambe. Moni azali ko remplir ba critères et belé o ya ngai nazo mona ba critères. Est-ce que parents sont trompé batute parce que matata kutu batu balobaka c'est matata azali mondimi population elle est là te matata azali mondimi
et puis évaluation ya matata na eza ndenge mote ye azali président assemblée provinciale azali gouverneur te ye ndeko ya zwi na ndenge nga na yokaka ye na musika na ndenge namonaka ye na ndenge asaka baanalyse na ye je crois qu'il y a ça la mieux que bao balekaki parce que moi le problème ezani ya kosamba makala na constitution te akosamba makala na règlement intérieur ya assemblée provinciale te akosamba mape na bible omoni elakisi ke moi garde-fou ekozala makasi mais loko moko ezali vrai baza ebele ata ye azali mosantu mais soki batio na litonga oyo bato nyonso tu bayeba cannibalistes na asi na suka soit akomela makila soit akolia musuni mais loko ezali vrai soki azali capable ya koinfluencer baninga bakei na nzela ya malamu c'est déjà une bonne chose omoni eloko toreprochaka badéputé provinciaux mingimingi bamotion émotionnelle bamotion ventriote oyo moto afandi boye asali motion na ye mpo alinga futa ndako babengaki mwana na classe asali motion mpo atya pression na baministre soki biloko wana kaka baevite bashoi oyo basalaka ya bagouverneur so basali shoi ya mabe soki bakopesa priorité na baventre na bango au détriment ya population ata ye aza likolo soki ye aboyi bakosalela ye mpe motion ye mpe bakolongola ye yango ezosenga ezala ye ezala baoyo batikali batambola na aliment mpo ngongo oyo bato fo bacomprendre ezali 12 ans topesaka ya cadeau ya mbala oyo tokopesa so mutu cadeau te osali mabe tokotia bino pression. Merci beaucoup mwana Congo ale bolojwa toza pe na mwana Congo na kombo ya Flavien ndeko Flavien toza na ye awa mbote mwana Congo mbote mwana mboka mbote pe na ndeko bako débatteur na plateau na biso voilà bato belé batunaki ndeko Flavien bakangi bakanga ndeko Flavien toza na ye problème on ezaki nini rapidement parce que voilà donc on s'est dérangé quoi on tourne wana singa ba été lobby à partir à 13h nazalaki sujet ya mandat d'amener donc nakendeki na parquet général ya Matete une grande essence à Matete kuna nakendeki koyeba dossier zalaki na mesa donc zalaki conflit moko dali ko opposer maman Thérèse Chovo na famille Simuna on a embaki bango par rapport ya conflit ya lopango alors c'est alors que tant on a commis kuna OPJ attendre bisopé tout ça les confrontation ndena ko eba été bato na embaki liboso mikanda mususu bazalaki nango mususu bazalaki nango te alors esengi siko ke to les kato eba makambo ndenge to ça donc dossier à niveau justice na banzi nazalaki libéré na butu ya lobby et puis na coupé ça merci bien na bino ba confrère ba journaliste et puis bandeko babengaki na musika bao basi déplacaki lokola Peter Antiani Eliezer Tambwe Tania je crois la presse en ligne peut ba confrère rebelle bazaki ko benga vraiment journée à lobby Mike Mukeba écoute na zela ko benga ngai yo poza laki lobelaki ngo pe lobby en tout cas un grand merci na coopération ya biso équipe na moté en tout cas régime kangaki ngai o faire fatia sali ko équipe na les ana justice avocat na ngalo samsana na base de 48 heures tout zonga na avocat oyo azola ndela ko avocat na Francis Kalumbo azana mikila poto akimamboka donc mais abazi ka kozonga parce que ndeko Kabila atia bango panzi likolo na ba Moïse Katumbi na mona ndeko aza kufungula munoko ko loba susu ete ba kotia pression mais surtout tali gestion na bango ndeko Kabila oyo ba gérer et akufungula munoko lelo te bango bande ba il ba vanda ba mona nde ba gérer mboka ya ko le kaso na plateau ya télévision te pour le baga et ko ça passe avanda amona ndenge nini mboka ko tambola lobi ndenge impunité ndeko Kabila tikaka mboka na biso ayibande bakangaka bato te ako bazamba na entouré mais aliko kukanga bato na te o ba motion banani bazaki ba alimentaire ba motion si bande ko na l'Assemblée nationale bango ba commissaire Assemblée nationale ko ya koko na bango lelo ba komona que non Assemblée nationale ikofibre ndenge mosusu lelo bazo jeter dévolu na bango et pas ya pasteur Godé avec une école ya Kabila te ya moyibi ye atamboli malamu azali pasteur akolakisa bango ndenge nini bagiraka assemblée provinciale donc ndeko lo ba mingi te ba observer ndenge mboka ba kamaro mais ye ba pasteur Godé azali ni ya cash azali ya lamuka nazala ngamba FCC oyo zo ba kolakisa bango ndeke azali omoni likambo ya seuil te na out na ngambo na biso omoni likambo ya seuil et même qui bato na ba positionnement Godé azali clair moi j'étais avec lui moi qui vous parle j'étais avec lui ozomona ezaki pas tout kotala ki to solo laki mais engi ko babo azali muto yo azalaki na difficulté likambo ça il fallait que se retrouver dans le mouvement politique moko boye songolo pakala mais azalaki choix na ye ezali choix na ye mais azali na école ya miyibité naza ko bandela yango
l'école ba de quoi PPRD o ba se distinguer ya yebi ba mna koloba ba détournement ba malversation coulage des recettes matata loba to mona bakanga mutute ozona nanga luzolo bambe bandaki ka fungoli ya kokanga batu tilolo to mona kangi mutute amenga kokanga moto DGK nani DGK mais après ba sabri ba champagne donc c'est pour dire ba scénario o l'équipe pendant 17 ans ya Kabila ndeko abeta masona ngote ata la Congo ndenge ba kotira ngwa malo. Merci beaucoup Ndeko Langa, mais rapidement FCC a gagné 20 provinces Ndeko Langa. Moi te place wana ezara continuité. Voilà. Continuité ou pas la Robeta c'était mais pas que le chef de l'état a une école mususu. C'est ça le problème. Continuité ou pas beaucoup za la wana. Et le qu'on te reprocher dans Ndeko Kabila, impunité les cas qui makasi. Ceux qui ont ko sanctionner ba collaborateurs na e tonga to ko ma place oté ozomona ba koki kotia même lelo bati ba mibi oyo yebi wana oyo ba buki ba caisse ya l'état oyo bazana ba mandat ya ba international oyo yebi o batanga bango ba ko bimate ba kanga ba mbongo na bango ba kotia bango wana mais ba kota na difficulté ko ba nan Ndeko Félix pour Ndeko Félix ozomona transparence à voyager à zone mbongo na caisse ya l'état est-ce Ndeko Kabila ça zongi mbongo na caisse ya l'état ezali exemple et que ba kotia ba miyibi baka moté mokolo musu ba ministre ba kotia ata ba outi na FCC baka tsatekana impunité au bango ba mesana nango et ko continuité et ko continuer donc c'est pour cela nous allons ba bandeko keno ba confondre époque té ba confondre peu mututé donc mouvement qui a son akata bunda kata mais otoza na e akola kisa bango musala ndengeza. Voilà, merci beaucoup Mwana Congo Flavien. Toujours continuer toujours du solo Katiamboka Congo le quoi to kolobelela lo etali ma ponami là pour signaler bino déjà tout ça la carte il y a propagande il y a ba élection il y a ba sénateur merci. Alors Mwana Congo Toms Bakajika mais kapena nous kolobelela ba élection il y a ba sénateur ba élection il y a ba gouverneur d'après yo profil nini oyo bakoki bana Congo ana ba député provinciaux oyo bakoki ko voter un bon sénateur bako voter ba bon gouverneur d'après yo. Bon, merci Ndeko John. Je reviens encore dans le bac que pour l'État du Sénat, c'est vrai que ils avaient prévu par la Constitution. Mais je reviens encore à dire que ils avaient personnellement pléthorique où l'État n'a besoin de monter. Parce que le trésor public, ils ont saigné pour rien. Parce que même le lot où tu es un étudiant, je dis bien, je pèse mes mots, élève tes étudiants, habite le Sénat dans beaucoup. N'est-ce pas? Mais, tant que c'est que constituant tous les législateurs à prévoir avant, à habiter n'est-ce pas? Mais tu as des propos, tu peux élever, voir la mission pour le backer, ils allaient personnellement pléthorique, tu as besoin d'avoir peut-être pour longtemps Moussambo. Bon, n'empêche que l'élection de Salema, c'est que nous allons demander à les députés provinciaux, il y a dit, il y a que moi dignité, pas à la moi dignité, on a voté qu'à avoir un accord pour les lignes à voter. Au tien, nous a convaincu vraiment que ça va représenter ma valeur sûre, n'est-ce pas? Je pense que Valère Amo Bakoye Bela. Je ramasse un peu, un petit. Parce que ceux qui ont béco tala domoni bango tout batanga kela. So meko tanga bien bango tout baza ba carrière, ce que Bakoye ba nengeni ni. Toujours net valeur, quand nous parlons de valeurs, toujours une écho a raté présidentiel. Va voter. Akimina législative. Va voter. Akena provincial. Va voter. Moutande wan azonga sous sénatorial vraiment en tout cas. Donc ça dit que Moussala wan zaka yaye. Hein? Pourquoi tous on a la culture on a été à lobbying, hein? Nous sommes cool, nous avons l'expérience politique, mais pistonner ba jeune. Pistonner ba jeune, bo sangani bo bino ba jeune to kotinda bango ba musala misala. Yo moko o échoué na makambo tout. Après sikoyo, on a non on a un garage voilà. Et comme garage. D'ailleurs Kalakutu ya sol ba benga Sénat homme de vierre. Hein? Bon, on les a un sénateur. Si Kasuko tol ba comme gouverneur. La gouverneur d'après parce que déjà il y a un candidat puis ba ibani déjà. Voilà. Tolingi ba candidat, tolingi gouverneur. Gouverneur, il y a ville face à la nom. La carnet d'adresse. Les manager. Hein? Gouverneur c'est muto à cause de téléphone boya beni banamo ah non. Dit to sangelo ko moko boy to ko zoma. En Allemagne zali. Eyé. Tout ça le gouverneur ba cause à Québec, la province enclavée ni ba Kasai wana. Hein? Ako la mukaba le bino, na ça la démarche pour que avion longé Dubaï et Kiti na Canada. Hein?
ndenge ezosala na kisangani peut-être ndenge na kokaki n'est-ce pas tolingi bagouverneur na ndenge bazali na mission moko ya koluka bien-être ya population na baaction moko oyo ezomonanaka moto aza na bwani ya kozala un manager toboyi bagouverneur oyo akei kaka mosala na ye ke opposant aloba te objectif batindi kaka ke opposant aloba te aleka na télévision te soki ameki boye bobita masasi non toboyi bagouverneur oyo mais yo gouverneur esala biazaka est-ce que oyo kosalaka makambo wana donc profil ya gouverneur eza moto ya bwani ya moto aza na baide aza entouré na bato moko bayi kopesa baadresse ya solo oyo azala moto moko kaka boye kaka makelele mais adresse ata moko te na poche akokele mpe poto boye moto ayebi aza te donc à peu près mpona ngai c'est très important que badéputé professionnel biso nyonso batia kani eloko wana. Voilà, je pense que toujours continuer bana Congo na Royamba bino na fongola téléphone pour tout sur la penabino allez bolodwa to koti sikoyo élection il y a assemblée provinciale je crois donc tout ce point maintenant toujours beta lisolo ba sénateur toujours beta pe lisolo ba gouverneur ndego na ngai élection ya ba gouverneur bientôt il y a ba sénateur je pense c'est ça sur les 15 ndeko na nga okosenga nini na ba député provinciaux to critères nino bakoki kovotele motu d'après yo ndeko ale boloto bon bacritère ndenge kuluta alobi eza bacritère oyo moto nyonso to aza censé ya koyeba parce que toyebi na constitution na biso mpo ozala sénateur fo ozala na congolais toyebi na constitution na biso mpo ozala gouverneur fo ozala congolais ezali babiloko classique moto to ayebi étude faite fo ozala mwa cv bien que cv mikolo bakomi so olobi cv babengi tribaliste olobi CV bato mosusu bakomi agité quand on parle de CV bayebi baraison barepousser mais ce qui est vrai il faut azala na CV carnet d'adresse effectivement parce que oza gestionnaire ya bato ya patrimoine ya l'état ekosenga il faut qu'il y ait des travaux esalama pour que mboka mpe etambola omoni eloko nga namonaka généralement so olandi bandeko Flavien baza na baréflexion wana bato mingi ntango quand balobela masolo ya Congo batiaka mingi émotion. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui totali bien, il faut nakoloba yango pas le baki na zongi na tena lobika po aye baki na zoya et loko o biso na remaka mingi zaini en principe tant bapona bakonzi bapona na mutema te bapona na mutu moni c'est-à-dire na mutema otie ba émotion les sentiments mais na mutu c'est la raison ce qui totali lelo pour être gouverneur il faut un background, c'est-à-dire formation morolandi ya malonga. Et puis au-delà de ça, il faut que ça là déjà au début fonctionnement et administration. Moi ce que au babilo ko wana te. O za sara no commerçant, za commerçant on teka ba ndembi, bo teka ba cube. Ce que ba memi na politique. Ne pense pas que le réflexe aux alaka na yango en tant que vendeur de ndembi, au moment la gestion non. Tous aïe na cadre ya ba entité régionalisée. Tous aïe na côté moko ba entité déconcentrée. Par côté monsieur entité décentralisée. Bazali na fonctionnement na bango selon la loi ou selon les lois. Si vous avez la maîtrise wana te, vous reposez ba problème et belé à fonctionnement. Na pe si par exemple netia toujours na niveau équateur. Il y a des gouverneurs qui arrivent, réflexe na ba onde kuluta lobi, ko pe ki ça va marcher comme ça. Et ils passent comme ça 2 ans à salir. À la vision managériale, à ba texte ya loi ndenge les opé ça va compétence na été, à ndenge nini ba gérer patrimoine ya l'état té, au komona réflexe à liboso, le quoi na inane na sa mbango na sa enrichir, a té qui patrimoine à l'état nyonso avec des entités déconcentrées, avec entités déconcentrées. Ce qui fait que la province est na nité. Mais komona parmi ba gouverneur au baleka, bien que nous tentons na ndenge na évaluer. Aujourd'hui, par exemple, au Touélé. À coûte à rien, mais à même vision morale de la gouvernance, au Batbala qu'on apprécie. Aujourd'hui, Ndeko Mouyej. Lui aussi, il a fait quelque chose. Aujourd'hui, Ndeko Moussousso, bien que Balan va faiblesse dans le côté, ça a quelque chose. Voilà. Mais c'est que nous voulons les lots, les alignés. Les alignés que Moutou à Rokota a capable, il y a qu'à éviter qu'on commette des erreurs aux prédécesseurs. Voilà. Si pour éviter déjà la ville province à Kinshasa, tous en 9 candidats. Magloire P. Azawana, Magloire Kabemba. Ah, Monikombo Tani. Lina Gentini, Ngobila Zawana. Maintenant, Tokei, d'après eux, il ne faut pas porter choix et pas nani.
ngai voilà parce que tout ça est neuf makama bombe ça est donc ngai nde nazali awa na bateau na ye po ba misusu na yebi ki bazaka ba gouverner na comment na kwango na yebi ba misusu na mai ndombe na yebi ba misusu azaka ba tsara quelque part batu ya mwa mayele bazali mais ngai lo ne nazala muto nga nazo mona oya ko éviter ko commettre ba erreur esamaki na 12 ans eleki il ma gloire quand même. Merci beaucoup. Nazozoye na ba raison. Tozosonga epana yo ndeko Flavien. Mais na sisi na hotel pour aussi les sur ngana ndeko Flavien. Bale ongamu na yo babengi yo muto ba sentiment ngo déjà yokana question na passer sentiment ba didi. Émotion. Voilà. Na émotion parce que malheureusement ko pesa kanda. Ni élection ya ba sénateur. Déjà tout ça la carte ya propagande bango. Baza déjà la carte de sensibilisation. Élection par gouverner, je crois donc que propagande les autres bientôt. D'après le profil nino, par député na biso que par voter mutu pour un profil poche, to ba voter mutu pour un profil nino parce que to ko kalisola kanyaka. Muta président de la République aloba il fallait mode scripteur na ko meka ko revoir ngo tino lelo moi iki kezali. Malobonga monana. Tozali na phénomène mibali. OK. Phénomène à liboso ezali représentativité ya ba candidat na otali élection ya ba gouverneur parce que ba député provinciaux ne ba ko voter faut ngi ba tabaye ba alors ce qu'on tali architecture il y a mosaïque il y a assemblée provinciale na biso au comment na FCC à majoritaire après cash la muka exemple résultat nango tout dit comment na une élection ya bureau wapi to moni candidat FCC a gagné d'abord parce qu'il fallait ko ibakino d'abord ba majoritaire. Et puis attaque au cash na la muka balinga basangana ba kutana ki na difficulté au etali que devant personnalité morale il y a ba candidat et c'est là ko pona moto azan expérience azana mayele azana boanya yango moni ba tete dévolu na bango sur le candidat Godet au le premier président il y a assemblée provinciale la ville de Kinshasa. C'est la même chose que nous risquons de connaître parce que FCC baza majoritaire il y a on a le biboui au moins conséquence ya ba élection au biso za ba candidat ngala za candidat na se retirer qui sportivement pour na mona qui d'abord élection tozali ko kende façon seigneur za komema yango azo mema moka na kao conséquence nous avons eu deux présidents dengo tu komona moko a prêté serment à sa passation pacifique na mosusu asa ko réclamer vérité des zones azo ça va tourner conséquence na ngo ndeko kabila na biso na corner nanga donc bazaki très malin pour organiser tricherie oyo tu dois vivre les lois. C'est là, nazo kende. Parce que ndeko, okope sa population kanda pamba. Tika na loba. Azo kingo ndeko FCT azo kingo rebelle. Tika nga molobe la population pe na loba, population pe a se replier, a se retrouver na maloba nanga. Ozo ko ba ke pasteur na koloba, na lobi ko na kumisi na kumisi ete. Na lobi ke na probité morale. Par rapport ya kimoyibi oyo est caractérisé par ndeko na biso ya FCC. Yé azana moralité oyo eza ko sauver parce que école outi nango eza c'est-à-dire na FCC batu nyonso baza mabete na opposition batu soma mabete mais na opposition okuta batu mabe bazali tout compris na FCC okuta pe bango mais naza ko loba ki na hôtel ba qualité na ba valeur parce que nous avons des voix de vérité devant population naza ko la biso yango na lobby boy ce que moni na lobaki na Italie parce qu'on avait deux candidats entre autres Peter Kazadi dans l'Assemblée provinciale et puis dans Dekonabiso Godet. Alors, ce hôtel par rapport à la représentativité, c'était difficile dans l'opposition représentée par Nabiso, par Dekonabiso à Cash, va gagner l'électorat. Il fallait pas ça la coalition pour qu'il va réussir, mais Talaka quelqu'un est au boulot. Il y a un lobby dans OP, tous autres qui sont dans l'élection du gouvernorat, il y a un gouverneur, tous autres qui ont la même difficulté. FC, ça a belé. Donc même machine, même technique, même calcul, bah ça là qui, bah ça là yango. Yango na moni que ceux qui va créer la même logique. Donc j'entends ngobi la koleka. Parce que à candidat FCC il faut y yango. Ma gloire azali indépendant. Mais qu'est-ce que nous disons? Ma gloire, est-ce que ma gloire est à cause de la candidat? Bolanda qui journal officiel, Bolanda qui bino bonomo qui non, azali moto so toko candidat to comment mama passe bakufa. So toko tika si c'est mon tika ezali droit na tika ba ina ba émotion te. On va dans tozali tozo ça comme sommes en politique, tu ba keno ba passer na biso ko rattraper biso toujours. Yo kango, il faut ba yango. Na poto balandela kama kamunyoso. Peut-être bande ko na biso ba kasaka ba na fièvre de kaka, ya gestion ya kala qui makama ekendeka. Bande ba. Donc, ceux qui ont à ma cambébélé, les qui n'ont pas détournement.
bien que bako balelo que non magloire va blanchir na zela ni to éviter mais to bike na journal officiel so kei okuta ke azali parmi bato baki ko gérer lelo na poko lelo et puis ceux qui to to lo baye est-ce que azali candidat FCC candidat FCTT ya azali mokitanya kimbuta to za la clair oui azali moto oti na école kimbuta ceux qui to ko mona kimbuta to kasi ba fulu bo biso magloire c'est-à-dire bongo zosko bo soto ya kimbuta bona tango magloire ceux qui magloire ngana na place magloire na ko se retirer calmement pour na koluka ete population à solo à sans angate donc nangi ko ba ete magloire za ko représenter école kimbuta comme na so magloire na gouvernement de la Kinshasa zande ko bomba mboka su malama. Voilà, je pense que le peuple parle les émissions de nos populations bolingara vraiment makasi siko na tiki bino bomeka pour s'exprimer avant tout les cas si je me sous. Allô Ndeko. Allô. Voilà, toujours yamba au moins 4 personnes. Allô Ndeko. Oui, allô. Mbotena Beng Bishop Komonani. Ah, bonjour. Mbotena yo Beng Bishop Komonani. Allô. Obengi wapi Ndeko? Ah, nazala limité. Voilà, participation dans la sujet na biso eza nini. Au fil na te ko attaquer mukike pesa point de vue na yo. Mingi na makambo na ye ya frère na sikela mingi komona kulutu ya ona beli tena na solo na ye tena na ye makasi chaque fois makambo bidé na solo ndela ya makasi. Kulutu nani? Flavien. Oya za. Voilà, participation dans la sujet na biso, il est parti, tout participer à la carte sujet, je pense que non. Voilà, toujours continuer les solo kati mboka saturation zali mais benga na royambayo ndeko na ngai. Voilà, toujours continuer toujours les solo kati mboka Congo parce que ba betarango toujours na ba congolais. Allô ndeko. Mbote na yo dimne volume à télévision na poto kwa kitoko. Ah, na benga komina mu. Voilà, participation dans pour la sujet na biso mokolo lelo to kolobela. Ah, na ni fiche no game na singa ndiko Flavien kwa na émission de ligne ninga lo ba pour la candidat présidentiel. Bango ndimo ateke ni anoma ba dineme na ndinga ba lo a reconnaître que na procès bano. Voilà, toujours yambali susu, je pense que toujours peu moi tandambu ya développer pe sur base ya aux populations par Koloba. Voilà. Allô Ndeko. Oui, bonsoir. Motena au Beng Bishop Komonani. La Bengina partait par Rumbu, comment on a pensé? Voilà, participation dans pour la sujet au Zolobela. Oui, Nangina le Bapon à M. Gentini Ngobila. Si le Gentini Ngobila a d'aller gouverner la province de Maïndombe. Ce qui vraiment a la poste à servir Mboka Oyo. On a été accueilli comme postulé comme étant candidat gouverner la province de Maïndombe. Nous avons fait la question de la pour la camoufler pour la Kambongo naïe. Parce qu'il fallait qu'il ait posté la bande ça va une zone où on a dit gouverneur. Ce qui veut dans la poste congolais. Donc, les affaires d'intérêt personnel. Et pour la marque capée où il y a Zali, Dorfei, il y a Kimuta. En tout cas, régime où il est joué lamentablement. La rente a pu jouer le Roland de Gonaï Chadari. Chadari a dit moi la Kabila et ma gloire a dit moi il y a Kimuta. Merci beaucoup Ndeko Nangai au peuple d'Azoloba, toujours l'Ilandali, toujours Yamba Soussou, appelle Moussoussou, voilà. Saturation Zali, mais forcé Naroyamba, voilà. Je pense que. Allô Ndeko. Bonjour. Mbotena Obeng Bishop Kobonani. Voilà, participation non, rapidement pour un sujet, la Bishop Potorito, ça a changé sujet. Bango nyonso bamabloa tu baza bamoyibi na pesi bango nyonso bata lora basmona totala ye nde mosite moko ezoboka balora babloa wana tu po solution na bango eza te soki bamoni moya vote bango eza te na sangi national biso moko pepe tu vote bango yango wana maloba nanga. Voilà, c'est bon, Ndeko Nangai, mais bon, éviter, injure les abientés, puis sa point de vue, tout le temps, candidat, c'est tout à fait normal parce que aux émissions peuple. Allô Ndeko. Allô, bonjour. Mbotena Beng Bishop Komonani. Comment on a Daniel na dinga bakia masina. Voilà, participation dans la sujet la biso rapidement. Imisanga papa, tunelanga ba no ba invité na biso wana. Flair oyo ya matanga kizenga ya président de la République nana memaki yango. Ate Flair to mona ki kabila ta kitaki na Flair ba komi président de la République. Flair c'est il kiko bandini tunela biso bato na yoa. Voilà,
Je pense que Bayoki va vous répondre. Tous les caractères appel à Souka pour tous les cas la CG Moussoussou. Voilà. Allô, Nego. Allô? Allô? Votre Ndeko, ben Bishop, comment on a diminué le volume à la télévision là? Kombo Ramadan Ndeko, Nangalia, Tuna. Il ne peut pas faire comme on a eu ma cambo de c'est-à-dire, Baon Jonas, Opi, Bozolo, Ndeba Santo. Bazana, Makila, Oya, voilà, je pense que la population va juste par rapport à sujet parce que tu vas nous mettre à sujet après tu clore un résultat de la population a si résultat par rapport à l'élection il y a il y a gouvernance que tout l'équipe na étape moi na Congo Félix Antoine Tshisekedi à ça qui discours par rapport il y a nenge à travailler pendant 100 jours. Kasi mokola lelo biso tozozwa kaka point moko ya lobaki par rapport il y a ba prisonnier politique parce que depuis uta à ça qui discours na ena lelo le 10e jour. Est-ce que zali debi ya échec il y a moi na Congo la combo ya Félix Antoine Tshisekedi que zali debi ya réussite na e malobongambo ya moi na Congo Tom sa bakaji. Merci beaucoup, Deko John. Voilà. Ça va juste une minute. Ok. Parce que moi, démarche mon point et puis je reviens à la question. Très bien. Oui, comme un démocrate, ils ont dit qu'il y a un côté. Parce que tout le monde est musique. Moi, on a beau temps qui a 2000. Mais là, ici, 18 ans. 18 ans, il y a des gens qui ont la bus. Ok, il y a dit que celui qui classe est bandit 2 semaines après, il va venir. Donc moi, comme à l'université, il faut suivi. Il faut que ce syllabus. Donc il y a quand ici que 18 ans, c'est-à-dire vie mobile, non. Quand tu as le bac, ça prend du temps comme un démocrate. Si le président a sali discours, voilà. Après, si la grande ligne. C'est vrai. Parmi les lignes, on a trouvé que libération des prisonniers politiques, ils avaient inclus la carte programme. Mais faut-il, tout le bagage que, le corps le bagage 10 jours, total pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 jours de coquet, mais tu déclarer que ceux qui salamité, lobby, les échecs. C'est la bande qui a une question posant au final de l'humanité. Mais voilà, il y a moto, le bac qui a mort, la naïveté. Voilà pourquoi ils ont je vais m'expliquer. Ok, au bout d'un minute, on a cancer. Mais l'hôpital, scanner, tout le qui s'est repris 16 ans. Et moi, la priorité à Moutouana, dans minute, les alités que les prisonniers politiques à Bible. Dans minute, ils ont tombé dans le matériel, où ils vont permettre de soigner. Donc la priorité est belée. Mais c'est déjà bon que le président a annoncé en gros. Donc on a annoncé en gros déjà, c'est une bonne chose. Les gens ont dit que toujours qu'il y a un mot comme les prisonniers d'opinion, qui vous a la société. Et à ce sujet, il y a eu quand même un signe mon année. Ndeko Moïse Katumbi, entre nous, l'intimité que pouvoir sortant, on dit que nous avons le passeport. C'est déjà un acquis. Pour le baquet, anti-valeur. Tu vas aussi ça, c'est ça. Aujourd'hui, les lois, ils vont bien marche. Au moins, les lois, toujours qu'il y a que opinion, expression, une constitution, ils allaient respecter. Parce que la minute, quand on a le étudiant à Katanga, la famille n'a pas de toka. Ok? Et que, général, la Bissau Sylvanus, il est fait à ce fond, la mise pour les anti-valeurs, mais aussi là. Bandego mingi bakoy balelo ok ba bureau de bazomona na souterre tracasser mes conditions ça n'a presque plus les lots yo ka souterre général ba tege ono o so bimi talaka des albums ya photo na parce que ba mono souterre makamezo kende c'est vrai que ba prisonnier politique c'est important il faut libérer Batouana en tant que prisonnier d'opinion mais yeba que na République démocratique du Congo il n'y a pas que seulement où toujours tanga wana te bandeko Diomi nani Frank Diongo na peut-être bazani ti ba vedette na kata masolana mais il faut que la République mobimbo yo ba prisonnier politique ba prisonnier d'opinion baza belé
et que ce travail doit être fait minutieusement. Donc, je ne pense pas que question que vous avez, ceux qui 10 jours de quitter, les échecs, non. Il y a une volonté et nous pensons que volonté est compliquée. Merci beaucoup, Mwana Congo Tom Bakajika, dans l'équipe Ngambo ya Mwana Congo Ale Bolodja. Mwana Congo Ale Bolodja, Ndeko Tom Bakajika, le bien que idée déjà pour le baquer, détenu politique, Kobima, attaque tout que le président de la République a tisé une diplomatie à 10 jours, c'est déjà moins avancé, mon Koboé. Monité que ça quand même calme, tout le monde a déjà, jusqu'à tout le chapeau à Kozonga, parce que déjà récupéré qui identité naie, tout le monde a quand même fait belé moi la Congo pardon, Tom Bakajika a expliqué monité que tout le monde est quand même na kati ya réalisation ya makambo et ça a été na régime. Bon, en fait, le problème est vrai, c'est que nous avons une approche naie, nous avons le lengue naie pour analyser va faire. Oh, nga yebi, c'est-à-dire que option wana bazwa qui ont déjà un accord au esama qui na devant l'église catholique. Il y avait des listes, na kati il y a accord wana ko mona ba personnalité emblématique entre guillemets, batanga ki ba komba ba tout ce bon ba za libérer. Et puis au-delà de ça, ba tout mingi il y a eu deux pestes, non il y a parti. Bazaka pe na kati ya liste ya bato wana bakanga bango pour ça ba marche ba ça ba réseau ba tout so ba ebi wana. Ce qui veut dire Moutou a mieux placé à maîtriser le dossier en Azali, président de la République. Parce que c'est un militant. Mais au Mona, les autres attendent belé. À quoi écoute que ça à 10 jours en été. Déclaration à 10 jours. Le bagage simplement que voilà, on a comme président, on a eu décision, on a libéré, on a gracié, Batunios autour de qui détenu, ou on a dit ministre de la justice a libéré Batunios. Ce qui va catégorie Moussou sur la ligue complexe. Il pouvait prendre du temps. Mais les membres y a parti où il y a considéré qu'il va être en prison pour de manière injuste. Il suffisait seulement à cause de la décision, puis à libérer. Ce qui a sali en côté, c'est parce que peut-être à comprendre que Maramou c'est ça au-delà, il y a ma canisinaïe. Il y a deux échec. En fait, on a posé dans le bâtiment qui a échoué. Parce que nous avons évalué parce que 10 jours Bandeko Flavien bazobeta masolo à état de droit mais azo rappeler biso un dossier les gars na justice au ba juge ba trancha azo ba non voilà mais c'est Magloire Kabemba ba na ba kufara na ndako na ye mais Magloire Azakis asambaki ba juge ba trancher en faveur na ye yango abimaki mais azo reconnaître gars que non à la faute parce que lui il a un procès où il y a face à na marque souci na biso zaini Ndeko Félix Tshisekedi ne tozabo le biso nyonso atoyebi attaque bamsu ba koboya koloba yango akomi on a maîtrise ya manette ya gouvernance T. Omoni ba discours so remarquer le mot ils se sont plus libres sur la libanda à pays mais soit akomi na 4 pays on dit azongi suna mignolo on est libanda lo bara facilement mais soit akomi on dit akomi na boloko il fait des promesses facilement là-bas soit la libanda oh non voilà tant on a renommé informateur mais soit comme sous Mali na yebaraté ceux qui est un système moko et ça mo que libanda yenda za kamala tant Ndeko Flavia zo le bawa Ndeko mo abengi na téléphone ya moi na mboka Congo congolais solo abengi na téléphone pa ebisa Ndeko na biso tant zo lo baki yai tricherie na niveau ya province élection ça même malamu te mais pour ni yozo koka kolobate que ça magi pe malamu te na niveau ya présidence parce que élection et ça magi mukolo moko provincial national présidentiel mukolo moko c'est ni moko électeur moko mais tricherie ça mi kaka na provincial parce que y a des candidats on va bien un candidat malheureux ndé ya monique là il y a eu tricherie mais ce que zali par rapport ya président de la République wande ba tchaka ngo kate souci na biso zali to reconnaître que ndé to zali les lois batu mingi o tozo mona lelo yo bazana boloko ceux qui chef de l'état lobby par exemple ba membre yo so IDP so ba kangama ba bimisa bango lelo. Non, à ça lobby 10 jours. Voilà. Mais 10 jours encore lobby quand? Parce qu'il y a Zaki, Asaki a prêté seulement les 24, à ça les remises et reprises les 25. Quel est cet acte qui fait jouer que c'est un temps belé à plus de 30 jours pour battre un babim. Ce qu'on bim sango palier par palier. Il fallait commencer par le membre de son parti. Et c'est nini pour babim. Pour barobi que non bakangaki bango injustement. Ce qui veut dire la procédure n'a pas été respectée. La moindre chose
casser la procédure avant bon na bimisi on a gracier bango ou na bimisi bango ou bimisi procureur accélérer dossier na bango pour que bazalaki. C'est ce que moi j'ai pensé faire. Mais malheureusement on a remarqué voilà chef de l'État Adam Kasi na un discours sensationnel. Et koloba po ba yo kaye et puis na suka to mo kota ba mécanisme belé. Batu ba na prison. Ce que vous avez par exemple des colocola bao ba viola ki bana batu ba yo ba sa ki ma ba beta ki bato ba sa ki ma bebo. Ce que gracier bango, ils sont sous état de droit. Au moins les mon chef d'état inga ça. A oti église, azo bima, maman mo atem c'est papa ba boter sur le pan. Heureusement, à la qui maman réflexe, à senga ki ba il a eu dossier on a pas étudié. Il peut aussi prendre des décisions comme ça, émotionnelles. Voilà, bon donc c'est là inda bo ça et na suka il se rend compte que à commettre erreur. Vous voulez nous dire que l'état de droit veut dire moutonyo surtout à ça la politique, ata violer moi na muninga, ata beta ki muninga, il faut pas bimisa au nom il y a démocratie. C'est vrai ça. Même bateau va quand même pour la viol, il faut pas bimisa bango parce que voilà. Merci beaucoup. Politicien. Merci beaucoup moi na Congo Alain Bolodja tout qui côté à moi la Congo Flavien iki qui déjà bandi hein ou ko zo bandi même voilà tout qui kasi amile la rakata voilà motuna la amile la ndetro za malamu ko lengela yi te motuna la kasi mo lobe la population o ko nyoko lobe la population yokasko motuna ngo so tuni bango na répondre voilà en tout cas bandeko ba bengi na tondi bango na botondi po ete ba ko landela émission na bokebi pe ba ko landela bango ko loba mawa ndeko moko féliciter ki ndeko Flavien ndeko mosuba pesi nuance na eta na lobi likambo ya élection ete na présidence na koloba te na kolobaka oyo anga ndeko pa zongela na koloba boye bandeko na lobela ngona ba itando ebele pe na bandeli yango pa ndeko John biso tozwaki part na processus électoral on a eu le courage de se retirer parce que tolobaki processus nyonso eza mabe ba élection ezali mabe ba élection toli ko kende nango to komona volonté ndeko Kabila te Corneille n'a pas organisé ma pandémie solo. Conséquence, on a vu président na élection avec 7 millions, on a 6 millions, on a 13 millions, on a une émission kiosque, on a pour la Koloba, il y a arithmétique, on a des calculs, on a 16 millions. Mais on a échoué le col à mon amboka Emmanuel Chadari, on a connaissé Kabila été à Koki ko bête à jour du solo amboka te. 4 millions. Mais comment se fait-il que la législative provinciale nationale, base à la majorité, toutes les assemblées provinciales et l'Assemblée nationale, et qui qui s'est déjà monté Mamabé au Salemi na niveau ya CENI, dans la clair. Donc, processus électoral, na bandeli tikangai na loba. Otonganza ki mapona mende ko Kabila, yende ko féliciter. Pour biso soutenu ba candidat na kati wana. Attends ndeko Kabila. Yango na lobby boye. Tricher na provincial, tricher na national, tricher na présidentiel. Et la kisi boye ndeko na ngai to beta masolo ba élection te parce que même tokota kasi bandeko ya libanda même essai bangono so ba biete maponami oyo ezalaki mabe. Sans jour ya chef de l'état lo ba. Alors tokende na o tali grâce présidentielle. Na o tali grâce présidentielle. Et ça les makandenge ni bandeko ba komesana na Félix. Omoneka koto yozo mesanisa bato na lobi boye yo mobi keza tricher yozo to mesana onde neko na lobi boye mapona esalemi mabe na kobandela kolobisana mamuna lo ba ma présidentiel na lobi boye processus électoral mo mape sili na noté tangu to kosisa mapona même ba sénateur ya ba gouverneur possible mo mekosila biso MLP to kosala bilan ozona ngai c'est à dire parti chez moi na boka fa ndio ngosika ngana zalaka to kosala bilan ya procès électoral tozali précédé. Mais tous autres qui le président prêtait serment devant la Cour constitutionnelle. Quand même, il faut respecter mes institutions en Boka. Tous les bateaux, tous les institutions en Boka. Fin du jour, on va respecter mes institutions en Boka. Femi Beko. Tous les régimes Théo, Bandeko, Bakazake Mboka, Zeka Bango, Bakome Sananango. Yamona Gina le Babou. Est-ce que au moins, Neko Félix a un courage. A outil voyage à Zong Simbo, mon ami sur l'État. Bango, Basibasa, on a qu'à l'État. Combien? Et puis, président de la République a l'obité que on a 5 chantiers. On a 5 ans, tout le monde a une sidate et comme une révolution modernité, la babanda kabati sarate. Révolution modernité et comme horizon émergence horizontale, bati kimbo kakao. Est-ce que ça problème kimbo kakao? Régime Oyo, Yandeko Félix et ça dit némo na régime Mandeko Kabila. Mandeko na biso Ndeko Kabila ba komesana. Président stabilisé président aye apesi axe prioritaire na ye
Et puis, dans les 10 jours, voici ce que je vais faire. Et c'est bon, c'était un dimanche. Tu as compté dimanche, à partir de lundi, jour ouvrable, tu as dit tu as compté 10 jours. C'est pour dire qu'à qui ordonnance, on a gracié, prisonnier, tout comme ça, lobby. Il est dans le délai. Donc, bande comment dans la presse, mais Kabila la Kaba, combien de choses à pendant qu'on a géré Kabila réalisé à voter. Non, il y a facile. Si n'a pas abîmé la pouvoir, voilà, très rapidement. Dans l'Ingi, bande comment dans la kimia. Dans la kimia. Dans la grâce présidentielle, bande comment ça les maraboui. Soit initiative et que vous n'êtes pas président de la République pour la congracier Batou. Soit initiative et que vous n'êtes pas prisonnier dans le cas d'espèce. Ou à 5 000 président à gracier. Soit initiative et que vous êtes dans le gouvernement après conseil des ministres. Pour la congracier. Et ils ont dépendre de la pouvoir discrétionnaire et chef de l'État. Nana congracier, nana congracier. Bandeko Oda na Kimia, surtout Bandeko Bango de Bandeko Franck Diongo, Talaka na Lokuta Bandeko FCC. Bango Mongo va monter, Bandeko FCC. Bango Mongo va monter ma scénario. Oh, Babimisi Ndeko Franck Diongo, Ndeko Franck, on dit qu'on a pas pas sa précision. Ndeko Franck Diongo a dans la prison Makala. Soka Kobima na prison. Selon volonté du chef de l'État, ils ont dépendre de la pouvoir discrétionnaire, ils ont dépendre du chef de l'État, bande combattre na kimia, ba obasi basai ba polo, ba komilengela, ba kozela mokolango, mokolo mokozambo ba kotanga comme bato. So ibaki comme ndeko comme ndeko fondiongo, ba ko rejoindre biso na programme de kopesa pour la kobimisa biso elombe héros vivant o atokisi ndeko kabila ti akei, agracier bande ko ebele mais aboy kobimisa ndeko Franck Diongo. Et comme ça bango passe, ne ba komona été Franck Diongo akobima. Voilà, merci beaucoup ndeko langai parce que ba ka ebele pesa na ba prison na ezaka ba politicien même bandeko ML même bandeko so IDPS ba combattre IDPS bandeko IDPS bazali pe na ndolo bazali bene na lobi boy ba ezaka ka ba politicien ils ont gêné bango ba bato mosusu bazawa ba petit peuple bana ba mama matembele bazawa na bakanga bango pe mosusu wa viola ki te maintenant to ki grâce à ezaka pour ba politicien qui déjà la place soir mais avant yango tous les cas si je me souviens ko yamba 3 appels ya ba téléspectateurs na biso bongo to sauter na sujet ya suka wala ndi to clore nango voilà toujours continuer biso lo kati ya mboka allo ndeko allo bonjour mote na obeng biso komona bien depuis commune ngalema komona ngabeni makwati voilà participation na pour la sujet na biso ndeko la ngai kota la sujet maloba na ngai ezali boy dans la poste donc président déjà auto déjà sali et ça déjà bien dit président dans mutu une fois comme déjà président azana loi déjà azana opportunité donc il va déjà va prisonnier mais oui promis au petit alors nazo kayo oui dans toujours va prisonnier bon toujours écoute ça mais va prisonnier bon ça va dire que ça ne va pas plus. Oui, na papa wa azali na droite na yo ya zelo mamba Moïse Katumbi na moment de ça pota Moïse Katumbi na moment de ça pota ba prisonnier au bazana yo za pota lo ba net de dikapen baza ibanda ba Franck Diongo ba position na nyoto pa position mais na ba peuple au baza qui arrêté par banda merci beaucoup de Golanga Tike Ape Bamisu Baloba. Voilà, toujours continuer, toujours appel, avant-dernier appel, hein. Voilà, pour tout continuer dans le débat là. Voilà. Allô, Ndeko. Allô? Allô? Mote Ndeko, ben Bishop Komonen. Voilà, participation là rapidement de Golanga. Merci beaucoup Ndeko. On va toujours continuer. Dernier appel. Voilà, merci. Dernier appel rapidement. Saturation. Voilà. Nazo Zoyo Ndeko. Voilà. Oh là là, voilà. Merci beaucoup. Dernier appel Nayambi. Après tout le qui na 6e sous. Voilà. Allô Ndeko. Allô?
Mbote na obengi ça comment d'ailleurs. Voilà, participation là rapidement Ndeko. La participation na ngai na moni que président azalaki trop pressé pour la case ya makambo na ye akali ya classe présidentielle pour la prisonnier politique. Il faut aller tout droit au but. C'est pour que nous devons quoi ou pour le bana. Au PC maloba mais soit c'est pour tant que kana ya nation. Oui, va faire le limite pour respecter maloba non plus aussi. Et le besoin de la 10e jour ya le lot. Il faut que les autres assistants la case ya va venir, il y a il est le caractère de la nation, il doit agir tant qu'il est le caractère de la nation. Le dernier mot vient de lui. Et ça marche. Voilà, merci beaucoup Ndekolanga. Je pense que si j'ai Oyo Tozaki prévu pour tout bêta yango, c'était mon colo ya Lelo, ya Souka. Je pense que tout bêta mon colo ya lobby, mais toujours continuer toujours par rapport à yango, bah téléspectateurs, bah tu peux ça va prendre des vies à bango, Tom Sibakaji qui réaction rapidement parce que peuple a Ndazaroa. Tout le monde est président de la République Koloba rapidement, non, bah détenu politique. Parce que bah politicien dans lobby rapidement qu'il faut bima parce que bah militant oh bah ça là bah marche bah kanga bango atikeli kolobate que non bah bima rapidement que kolobara bah politicien c'est les places là on dirait fraternité zali ndeko rapidement non de John voilà on a bien on a dit que président de la République d'abord on va dire souvenez avec que non, micro n'est-ce pas? Bon, excusez-moi, je n'en ai pas voulu. Dans le Biboui, président de la République, dans le pouvoir, dans le bien que la prison au biso to éviter peut-être. Mais les gens vont savoir bien. La prison, la prison va au Canada, on va t'en donner. Si comme oyo, les quoi éviter place à Sali. Dans le but que bilo qu'on est au Salimaka, ils se discours à pas je me répète encore, il n'y a pas que seulement autres prisonniers emblématiques. Bandeko belé bazali na situation malheureuse où esengeli ke bango pe bazali libéré. Bazali ebélé. Nous sommes biso toza ebélé ya ressources ba fois na biso na o ebélé pe ezobuka ke yo senga ke bandeko na biso ezala prisonnier emblématique ezala bandeko anonyme to ebité ba pour recouvrer liberté na bango. Souci na biso pe souhait na biso ezali wana. Tout à l'heure on a dit Flavien mais expliquez-moi un autre permettre biso nyonso et moko to la paix moi mutema kimia tu vas que procédure pe salaka tout ça déjà na ba mauvaise habitude de fandikati na biso to kanisi que président de biso a terminé ka lobi sala boye bo sali mbala moko et bon tant yemo yango procédure ça ndeko na ngai voilà place on a to condamner nani parce que président lobi que non 10 jours déjà libération pas pour talande maloba si ko élection à la prévu sur le 23 comment le 39 mboke kufa non mon frère tout le monde obi o est essentiel tout le monde est essentiel bandeko bakobima on est allé solo procédure ezali président azali un démocrate OK un démocrate on sait que bi bo pesa ba liste bo sala et puis il y a signé ordonnance a signé ordonnance bi signé la tête mais bandeko bazali na ba mauvaise habitude on connaît ça que président azali nzambe so le bika lelo sala bo sala non mes chers amis tout ça qui a qualité ba mais azam ta tout ça qui a qualité mais azam ta comme ça voilà merci beaucoup moi na Congo Ale Bolojwa malubunga monayo par rapport à la réaction ya ba téléspectateurs bien que moi na Congo Toms Bakajika il y a coupé ça toujours le nom de la président de la République qui façon côté nango Congo comme aux États-Unis d'Amérique mais bon en fait là ils vrai ils que ceux qui déjà justice est qui respecté le droit ya battre qui respecté dans l'élection que d'autres fois moto a bénéficié na téchérie à beaucoup même changement en matière de justice tout ça sincère de Flavien à reconnaître que il y a eu bangambe belé à élection et tambola qui malamuté en commençant par le président de la République qui n'a député à Souk. Je ne vois pas non le problème est ali le problème il y a mambayi qui irrité pourquoi tu l'as été pourquoi tu l'as été yé ngazawana ndeko nanga ngazawana ayebi bien que biso na yé na bato nyonso to na posa changement
changement, bien sûr. Nga la membre FCT na zara pe membre FCT na zara membre majorité présidentielle et puis na longwa majorité présidentielle. Voilà pesa débat. Voilà. Ba longwa ndé. Ka né na kota né na longwa. Au cadre de la majorité élargie comme FCC. Non, il y a te yo dos ko o me mande mukuse. Yo na région de Bino région de majorité. Ndenge zawa na ndeko Félix na ndeko na bandeko nyoso ya cash na bato ya FCC bakomi mutu moko autorité morale Kabila. Voilà pourquoi vous kendez à chaque fois. Félix autorité morale de Kabila. Ah bien sûr. Démontrer le contraire, il a été kabilisé. Mais si vous avez insisté dans le bangam, est-ce que vous avez bino nyonso ko ba kabiliser parce que boza causer la kaka ya loba po bino bosala. Ndeko Félix Tshisekedi to na posa maloba na yo te. To na posa misala. Soki malobezo le kamisa ne belé zatina te. Vous êtes président de la République. Oyebi dossier ya ba prisonniers détenus ou ba prisonniers politiques bandaka la dépose ayi nanu délégué ya IDPS na dialogue. Oyebi nyonso et là on y a ebité pour biso to yebi. Biso to signer to atamba o signer accord. O a ebité que ba jeune ya IDPS ba na prison. So ka na capacité à nommer nani Ndeko Vital Kamerhe directeur du cabinet, il a aussi la capacité de payer sa ordre na procureur général de la République à libérer les jeunes unions sur IDPS ou en prison. Ça ne demande rien parce qu'il est président de la République et il a ses pouvoirs-là. Quelle est cette démarche où il y a 40 jours? Moi je vous dis, il n'a pas le pouvoir nécessaire pour la salle. Peut-être qu'il a consulté l'autorité morale, n'a pas ça. Tous ces jeunes-là qui se sont battus pour l'UDPS. Voilà, merci beaucoup. A nommé Bangonote, na cabinet n'est pas zate, ba libéré Bangote, ba na prison. Je pense que le débat va continuer à lobby. Ndeko Flavien rapidement, oyokaki yomoko population mokondien de souverain. Tant qu'il y a un souverain, mais il y a des subir insécurité, injustice, car il y a peuple des souverains. Oyoki peuple n'est pas lobby. Malobana rapidement. Nakopé ça éclaircissement. Na lingi bandeko ba kolanda. Baza na confusion te on de ko ko memela biso na plateau. Ndeko Flavien azali membre ya UDPS te. Na bandeli yango. Yaka ndemo. Ndeko Flavien azali membre ya UDPS te. Ndeko Flavien a été avec l'UDPS comme parti politique, comme MLP au combat pour le changement pour na kolongola Ndeko Kabila ne bonga wana. Et bon, on a écambama na bato mususu na opposition. Oza kolanda. Nezaki combat na biso. Combat na biso yango yo esali ke Shadari akei. Yango ne esali ke Ndeko Kabila a se représenter parce que tout ça ba marche bato ba kufa na mboko yo ko kende ya Ndeko Kabila ko céder eza cadeau te. Eza bitumba otobuni na mboko yo. Même bango bandeko ya majorité présidentielle pour Kimi FCC. Bango bazaki koloba ke constitution troisième mandat est prévu. Tout le monde a mirindi. Pour les canaux de télévision, pour le côté, il y a des troisième mandat de Kabila. Tout le monde qui est Kabila qui se représente à Kokende, Bango Bagon di Mate, Tina Souka de Kabila qui parce que pression est Zaki Makas. Des deux, oh Ako Kamba de Félix Tshisekedi, et dans de Félix Tshisekedi, et dans de Martin Fayulu, Bango Nyoso Bazali Banaya Kondo et Tshisekedi idéologiquement. Bisogno c'est là moi la boka Franck Diongo c'est là et dans de on appelle aux assises la biso et dans la Franck Diongo et dans la biso Martin Fayulu donc bunda combat ya état de droit combat ya démocratie kondo Etienne Tshisekedi abunda yango esani kende ko Kabila kende libanda a nommé te naza kolobango bien yango esani kende ko Kabila akende libanda po ete lelo opposition e gérer mboka tozali ko kende susu na motuna na yo motuna na ngezali boye ko na ngala si toko acheva repi ezapé dernière lobby akimateka eza dernière mona yo ndeko nanga ndeko Flavien mais kala koyebisa biso soki ndeko Félix mutu aganyaki tourno Martin Fayulu akosala eza pona nini na bandeli question tuna la question mutu na malamu na bandeli susu pona bandeko so bakolanda biso na lobby processus électoral ozalaki malamu te processus électoral à tous les échéances parce que déjà qu'aucun élection non je ne soutiens ni mon parti politique le MLP to se retirer qui n'a procès électoral on a soutenu aucun candidat je suis clair to soutenu qui ni Martin Fayulu ni Félix Tshisekedi parce que bisomo to se retirer qui to zo balinga la to ba français te to kenda quitter to voter te to participer te ngana ki candidat la kenda ko ko na kenda ngaba kongo kopema la kenda ni botanga kopema pona za ku te o ba mona kinga na kenda kopema pona ko ba kenda ma pona mi oyo to za la quitter mais résultat ya Corneille Nanga ndenge akendaki nango na KO asali tout
ameki Shadara ko le kate et dans ndeko Félix Tshisekedi et dans ndeko Martin Fayulu bazali bato otobundi na opposition to mela ba lacrymogène ba milinga pona ko bengana ndeko Kabila pona ko bengana système Kabila yango na lobi boye yango na lo bala peuple na le kaki ozo pas ma lo ba pour la gérer et dans ndeko Martin Fayulu a ko réclamer to et dans ndeko Fayulu so ko pouvoir to pe ndeko Félix Tshisekedi ezali de opposition des pouvoir bon élection na lobi boye élection za raboté muto azune pas Voilà Congo Toms Bakajika dernier mot na yo donc 30 secondes des nini population écoute ko retenir par rapport à l'émission Mokola rapidement. Bon, là il y a beaucoup de tout na éviter si je peux pour continuer à Mokola lobby. Ah voilà, pour continuer à Mokola. Bon, le sujet est bien. Mais je déplore seulement et l'obéni en dégonangaï bolodjoa ba propos naïe ça ba propos moko to denga tendancieux hein et c'est peut-être le balbara kinoiserie masolo ya point ou ya oisivité hein totika masolo wana président Félix Alobibo azali président ya parti politique té azali président ya tribu té azali président na oyo bafutaki na bafutaki na bango FCC na bango bafutaki ba comme c'est président ndeko moko non président rapidement ndeko akiko ba teke bandeko na ye UDPS basa kuna azoko kobimisa bango te wana za kota songi na kata famille politique ya bato eza bien que élégance politique esengi boye to pour la démocratie so ozali démocrate ndeko na mon jeune frère yeba été tant ou déjà ba résultat c'est bimi eza proclamé bien que ça raté il faut tomber tarango libanda non mais là depuis le 30 décembre to sali to comme ça dans mois de mars masolo zo avancer bisoté merci beaucoup pas besoin mboka et dans le développer merci beaucoup na mensonge on a développé la mensonge allez bolo tu as 30 secondes rapidement dernier mot na eza nini to analyse na yo population retenir nini dans 30 secondes la démocratie c'est un système de valeurs démocratie elingi la voix du plus grand nombre au azu bavo ebele yene fois à proclamer élu et ça a mis la députation provinciale na nationale na la présidentielle l'injustice ya bato et ngoli bato mususu na mulongo tous à sincère tout le bango to ko bâtir démocratie sur le mensonge té mutu nyonso ayebi vérité à une biso to yebi ke mutu songola lekaki ba boyi ko chaye merci beaucoup on peut pas ko ça biso que état de droit alors que pas eu loison ko mile la vérité des yeux rapidement 30 secondes dernier mot na yo et l'autre population ko retenir bon population est-ce que lobby ozana bangwa non lobby to kozala c'est que to continuer masolo mboka to kosala les moments donc ça na zala wana na bunda ba mutage to mesana na ngote to kumokutana na ngo depuis pe bandeko batiki mboka 5 chantiers et là ils ont raté donc tout comment ko lukanzela ko lekela pona ko komela donc pona bandeko balandi biso en tout cas basa toujours serein na Italie bilan 10 jours et kokoka surtout compter dimanche et koka lobby mardi donc koka lobby donc tozela ezali pouvoir discrétionnaire ya chef de l'état tokoki ko s'ingérer te na kati to kozela biso nyonso mais ce qui est vrai de Félix Tshisekedi population ba kozela soko monde lo mituma babi kubeta c'est parce que bandeko ba kozela ba militant IDPS ba kozela bandeko nyonso ba kozela ete ba obakangamaki pour des raisons politiques parce que tobe ke ba prisonnier politique bazali ba ope bazali ba dossier na bango privé bazali donc na bazali ba prisonnier politique d'opinion bazo zela babima parce que ndeko Kabila aboy ko gracier bango agracier ga oya sepela ki na bango bango pe sengeli babima merci beaucoup bandeko langa ne bondine invitation ya population voilà merci beaucoup lisolo kati ya mboka Congo babeta rango toujours dans ba congolais sokomoni lisolo ko beta entre ba politiciens peuple a kokota te place wala yiki kezali tout ko beta lisolo na bino population parce que bon intervenir à travers téléphone na bino merci beaucoup Simon caméra tozaki na mwana Congo ya merveille Veko Babal merci beaucoup na assistance pe ya mwana Congo moko na Congo ya Henri Congolo merci beaucoup na Gilles Sanga merci na assistance ya mwana Congo moko na Congo ya héritier Siala formidable directeur programme à Canal Mercure na AG Jean-Pierre Moussese Dili Kondi merci beaucoup tokutani mokolo ya lobby à partir ya 15h je crois 14h45 tozali à émission la bino le peuple parle pour tozo solution ya kati ya mboka Congo merci beaucoup merci voilà allez